Bonjour la Chine, bonjour la Chine. Ah, Nazana pressé, Nazwa vacances. Pressé. Ah, vraiment, boza bien. Hein? En tout cas, merci pour l'émission à Lobby, la Chine, bah, écrivain. En tout cas, merci Nabino. Tous à la lelo, le sous tokuta na lelo, le sous na pourquoi. Vraiment, que vous allez bien. Tu es bien que ça, un moment très difficile. Moment moko ya ba problème, moment moko compliqué. Mais tous à la soudée, vraiment tout ça projet wana et tous à l'ensemble pour tout bunda bunda et ça facilité vraiment tous à la wana pour la baronne, tous à la wana pour na bolingo na biso tous au pesaye vraiment tous à la wana pour tout pesaye ba conseil vraiment ils a facilité. Des fois, c'est difficile. Franchement, c'est pas facile. C'est facilité. Mais tout serait comme nous. Tout à la kawana. Tout mécanan ko bongisa. Lelo na poka nazo invité bino. Oazo mona. Que moi li kambo tokoki koloba. Tokoki koloba. Couper sa carène conseil. Mais conseil ya dur te. Oh bozo mona ki bozo sepela nango te tokoki koloba ngo mais na ndenge ya propre na ndenge ya méchanceté te na ndenge ya koboma ye te po boyebika ba zozo bakozwa makambo nyonso wana balingaka bayaka bakataka ndamu mais bokanisa te ke tokolonga te tokolonga tokokokisa mais kaka na rythme na biso wana bamama bofungola mitema. Bomoni awa na okendo so ba biloko ondia kuna nozo manda coûter parce que comme na yebi ke na ko on va traverser l'autre côté donc na ko so maintenant moi loka kolia pour lui mettre à la coulette estomac à la coulette alors na bino lelo eza moi journée compliquée mais on est obligé na kosomba non na kosomba kebab na linga kebab te mais des fois hein, il faut sacrifier estomac na yo pour na rolia au babilo quand balabala wana ezaka des fois c'est pas bon. Voilà la Chine naza pressé na on a 17h moulai na on a 17h net c'est comme il lobby mais bientôt na France to lobaga bientôt. Na Belgique, tantôt. Voilà la Chine. Bon, voilà. Et tous à la wanaka. Nakari mokonzi. Tous à wanaka pour na lukabola munaye, hein. Tous luka mabe na yete. Parce que surtout luka mabe na yete, nge tous na biso wate. Nge tous la kandenge ka banzombo bazo sala. Mais mutunyo sa aya auprès ya Karine Mokonzi aya te poisala e mabe aya ka kuna ko bolam na ye ba biso toye poto luka bolam na e poto avancer il faut avancement ezala pour na Karine Mokonzi vraiment avancement ezala et voilà na suki wana na pesi félicitations na maman Angelina bébé ba félicitations. Bienvenue dans le monde de mariage, bienvenue dans le monde de mariés et mariés. Voilà, bane belé, multipliez ba coco, multipliez ba mapasa, bisous. Ciao la Chine na pourquoi. À bientôt, c'est Mère Fashion de notre officiel. Bye.